Bonne fête le 17 juillet, oyez! Ibonde dina
Bon, le retour 6 avant, photo c'est à 18h30. On a comme tata mwana pe tata molimo centre ngai papa Blaise Mbwita Ngoma na mboka ya Angleterre nazali bongo dirigeant technique ya Koreki. Alors toyebi ete tozali na kati na déroulement ya fête na biso ya Koreki lelo na mboka Nkamba lokola ndenge ezali momesano normalement lelo ezali 3e jour mais lokola na lingomba na biso ça a été dimanche va compter en moteur donc lobby lundi dès aux 3e jour ya fête na biso yango na biso ba etozui opportunité wana te ya kokoma na mboka Nkamba tozali ko sepela jiseka na bamboka tozali alors ngai na koti chorale ya Koreki depuis 1991 auto bengi 1991 na français ba belge donc na 91 na 1991 na koti Koreki na mboka Matadi donc na umeli na koloba na umeli mwana mona Koreki na yebi Koreki donc pe na longwe na Matadi nde na yoya na mboka Kinshasa nde na continent Kinshasa et puis na ndenge nzambe apesi biso chance ya koyeba koma susu na mboka Poto awa nde toye susu ko monter lisusu Koreki na mboka ya Poto et lelo tozali kokoba kaka na mouvement na biso ya Koreki yango en tout cas lelo tozali bongo na bosepeli ya fête na biso en tout cas toza ba jeune ya bisika toza ba jeune ya Lutendele to ba JL na tango wana et lelo tokoma pe bamvwidi ndenge papa Fumambanza lobaki yango pona groupe wana ya o papa Fumambanza bengaka bamvwidi ngai pe nazalaka na kati et tout à Matadi, tout à Nkamba. Donc, titango papa zobenga biso bamvwidi na zalaka na kati ya groupe wana. Donc, suivi na beta histoire wana ndenge yango ezayelaki. Donc, na ko beta ngo du début jusqu'à la fin. Donc, voilà on a quoi kopesa lokola message na mukola lelo ya mwana na komba tata mwana pe tata molimo mo centre. Amen. Na komba tata mwana molimo centre nga mama José Tanda. Naza choriste ya Koreki na kota Koreki na 1987 après avant centenaire ya papa Simo Kimbangu na Kinshasa. Pardon? Na kota Koreki na Kinshasa na 1987 avant centenaire ya papa Simo Kimbangu. Ok, là na kota Koreki na bana mona e bana ina ole to banoke na colonie na kota ina Koreki te nazala ina ka mundimi na uti na Kisangani donc na Kinshasa na moni ndenge baninga bakende ke colonie après wana tozaki na ba papa o bakende peut-être kotanga kombo te après na kota Koreki wana na 1987 avant na centenaire ya papa Simo Kimbangu na Matete le na moni to bandi ko to défiler na Matete mbala moko na kota na Koreki. Après na Koreki elle est qui chaque samedi pour avant kota Koreki faut za nanu okota retraite donc nga na kota retraite na Kisangani le na zaki na jeune fille na kota retraite na Kisangani le na Kinshasa na moni pe Koreki na koti Koreki mais chaque samedi to bando kende beko na Matete so to wuti Matete après to yeso to osame na centre to ke directement na centre to bando zonga kutu banda kutu so to wuti ndako nzambe na centre après to ke na banda na biso alors et format qui biso en tout cas et comme ça qui kondima na biso makasi. Et surtout, le tokené Nkamba en 1988, l'air bana j'étais qui basala qui accident. Le tokené ça la 5 mois en Nkamba. À partir à Walande Kondi, manabiso ya qui makas ne tovana ina ba papa mfuma longo na ba maman Pauline, maman Pauline Msusu za en France, maman Julie Mbouya, maman oh nazolo ba auto yebaniawa. Voilà, maman Pauline Mavambu na batu Msusu. Ba comme ezebele mususu pe na bosani
en tout cas expérience na ngai ezalaki makasi surtout le tovandaki na nkamba na 5 mpo na nkamba kondima na ngai eyaki makasi oyo nazalaka nango te namoni ke en tout cas natikalaka na groupe oyo na mateyi nyonso bandaki kozwala papa mfungwalongo en tout cas ezwi mpenza esika yango okomisi biso bato boye lelo na kondima tokomi nango boye en tout cas à partir ya wana nde tokoti na koreki na bamamondeli donc expérience onga nazwi na koreki yango wana voilà. Bon conseil nakopesa le mosusu ngai moko mpe nazala na bolembu wana ezalaka le mosusu mwa circonstance moko boye en tout cas nazosenga na biso nyonso oyo tozawa tokende barépétition parce na répétition tozoyeba mingi na répétition parce que nzambe akontelaka biso à partir ya ndako outi ndako akonte bapa na yo ti ozokende na répétition epuis le mosusu makambo mosusu mpe kofungama oyo koyeba te ekofungamela yo oyo koyeba te ozobude me na ntango na se ya kobude wana makambo mpe ezofungamela yo na kati na groupe oyo toza na baexpérience ebele epuis kondima na biso mpe ezomata nde nauti koloba tout à l'heure donc so totikali kaka na likambo oyo tokozwa ebele conseil nakopesaka en tout cas tozanga barépétition te nga moko mpe nazangaka te malgré me nazangaka mpe te nayaka donc esala bien na boyokani so toza kaka na union wana nde baloba union fait la force so toza na unité wana tokocrée eloko moko ya makasi oyo nazalaki nango wana nakoma tata mwa molimo santu ame nga kombo na ngai mama Pauline Mbwita. Bon, tobandi koreki banda bomwana parce que ndenge koreki biso nyonso toyebaki yango mpo kota koreki il faut nano okula ozwa baptême après okende retraite nayaka komeka na age ya moke balobi te il faut kende nano retraite nde kowuta retraite nde kokota sikoyo koreki puisque ndenge ezalaka baptême na Afrique bazwaka baptême na age ya 12 ans 12 ans soki ozwi baptême nde na baere wana nde ekokota koreki wana bakobenga biso ba junior nakoti koreki puisque nga na yambama na bongolo nakoti koreki tobandi na centre wana tokosala yango na nsima ya baekole kuna en tout cas expérience oyo nga nazwi na koreki encadrement oyo nga nazwi na koreki nayebi su te soki nazwi yango wapi vraiment toyaki vraiment bien encadré ere nyonso lutendele baplateau banini tobosanaka oyo ya mokili tomipesaka na likambo tata nzambe nde ntango puiske ngai nayi kozwa fiancé na ba 20 ans na ba 22 ans nayi komata na poto nayi komata na poto nalaka na France nakei Allemagne après nayi kokoma wa nde ya kopesaka na mwa oyo nga nazwaka na Kinshasa nafungola koreki efungwami awa ere wana ezalaka ngai na po vraiment bébé na banji tobandaka bongo na mama ngapidi peut-être ayaka nsima na bana na biso après bana koreki baya jesika bana bandoya mwana ezalaki nga moko nakokende osomba tisi nakotongela bango ba uniforme ya nano Celestone eyaki to ezalaki ya droite na maboko nazwi chemise nga moko nasalisi nasombeli bango ba chemise nake nasombi bitambala na kati nga moko napesi bango nde tokoyekolaka kaka nzembo ndenge wana ti lelo bapapa Blaise baye koya ozomona bamama José nyonso toye kofanda na bango esika moko biso nyonso nde koreki kobotama na yango ebotami awa vi ya expérience oyo nga nazwaki a partir ya mboka encadrement oyo nga nazwaki a partir ya mboka yango esali ete ebota mbuma ya koreki bisika oyo tozali puisque mama ya likambo nde fondament ozomona soki mwa nini wana oza nango okoyeba komema likambo ya nzambe bisika nyonso yo kokende ozomona donc koreki awa tokomi kosala misala toza na badirigente na biso mwana na biso lokola mama Jessica toboti ye awa na poto ye akomi koyembisa mingi biso bamama
Donc ezali vraiment esengo mingi ntango ye aza liboso mpona tosa ye puisque ntango wana ye moto aza na nkawa lolendo ya kodirige na aire wana taki d'urgente. Donc koreki alaki na biso bato ya zamba na aire wana biso tozalaki na Kisasa vacances boye mais tosi tobosanaki tokotaki na biso na Lutendele kuna tokosala baloso kokende bamosusu bazali nokataka babilanga bamosusu bazobokola bambisi na bamai ndenge papa azoloba kolona mpe kobokola. Donc koloni elakisi biso babiloko wana tozwaki yango apartir kuna toyebaki kosala basacrifice toyebi kosala makambo nyonso grâce ya formation oyo tozwi na retraite oyo tozwi na koreki. Donc na bango bazoya nsima tolanda kaka bainstruction papa azopesa yango nde moto komema biso lobi ndenge alobi na développement tobosana balangue na biso te eza très important. mona abanzi mwa mokie tozalaki nango nde yango wana sino merci mingi. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. My name is Mama Jessica Ingracia Samuel Zunguluka. I am a member of Koreki London. I'm a dirigeant in the choir of Koreki, so the Kimbangist infant choir here in London. I entered Koreki in between 2009 and 2010. And originally, I actually didn't want to join Koreki. I've always actually loved the Jeteki. Because when we were younger, my father always used to play Jeteki or Dirigeant. We did listen to Koreki as well, but it was mostly Jeteki and Dirigeant. So I always wanted to join Koreki. I always wanted to join Jeteki. But what had happened was, in our paroisse, we had Jeteki and we had Koreki. And then my dad pushed us to join Koreki. At the time, I wasn't actually baptized, even though I was born a Kimbangist. I wasn't baptized. I didn't get baptized until the age of 17. And I think God just made it that way, because a year before I got baptized, I joined Koreki, and then our dirigeant at the time, which was Papa Blaise, he was inactive. So we didn't have a dirigeant at the time. So there was one Sunday that nobody was there to dirige the song. So everyone just started pointing at me. It's like, oh, Mama Jessica, go dirige. And I was like, I've never diriged in my life. I don't even know how to start. And I just did it. And everyone there was clapping. It was like, well done, Jessica, you did so well. And then it just started from there. And I continued going, giving me formation. Pablaise gave me formation. Ma Pauline, my Mama of Koreki London, continued to give us formation, how to fast, how to ask Papa of what we want in terms of praying for the world and just our choir in general. So I think the formation that we were given was what continued to motivate me to continue in Koreki and go from there. So yeah, that's what I have to say in terms of how I joined Koreki. Yeah. Okay, Mama Jessica, if there is any advice that you could give to Bajen, what would it be? I would say that we should continue to be motivated to come to church. I know that it's not easy, especially us Bajen. There's so much temptation in the world, in our society, at home, in our workplaces, in church as well. The devil likes, especially Bajen, to, take us off track, and it's not easy. However, if we stick to listen to Papa Simukimbangu Kiangani, if we stick to listening to Butes in the church and in our choirs as well, because they have a big job of trying to form us as Bajen, and if we listen to them, I think we'll be able to go forward. Banzembo, or we say songs are praying 2 times. So being in the choir, we know that it's our job to come to rehearsals, to go to church on time, because they count from the day before you've gone to rehearsals. The angels are there counting your presence. If you've sung on Sunday, they're counting your presence as well. I know it's not easy, we work, but we should try to sacrifice, because our ancestors sacrificed in order for today, for us to be here, to be able to stand and preach. My mama preaching, us Bajen dirigeant, my mama would also dirige, my mama Mkolo as well, and they're also giving us that respect as well. So no matter what happens in the world, we should continue doing the Lord's work. I'm an inspiré as well, which a person be so by inspiré to panza banzembo po bakoral bakoka koyemba. If us by inspiré,
they don't give us songs, but choirs as well, they won't be able to sing the song. So in that line, I'm just going to sing a small song to give you guys encouragement to continue doing the Lord's work. Ata komi kakatano namo kilio ngai na kolanda seyo ngai na kolanda seyo Esangai ngolunayo wetena longane tu moyo Esangai kimya wetena sale layo ngai nako sale layo nga nako sale layo. Thank you. Ok, maman journaliste, na komba tata mwana pe molimo santu. Ezalaki na 2009, tozalaki na kamba. Tango wana papa mponda azana nubomoi. Alors to bana senga ba contribution pour na réflexion ndako mintino. Alors ngai na se retrouvaki place wana. Tozalaki mutuka moko na bana koreki. Tozoke na bango mama ya faleki oyo wana za na Francisco. Tozalaki ne mutuka moko. Bango baza deja bayembi ya koreki banda kala. Tozoke nde to komiti nkamba. Ale to komi nkamba alors il fallait to vana na ndako wana ya koreki. Abani sikoyo papa mponda siko azosenga siko bambongo ba $5. Abandi ko senga biso ba $5 ngape na kamati na pesi kombo na ngai. Amala moko alobi na nga mama banda lelo okomi mwana koreki. Avant kufa wana nde avant kufa. Ayebisi nga banda lelo mama okomi mwana koreki. Ngabi OK, problème ezate papa. Tango na kozonga na mboka pona kona na vanda na oyebisa deja ba ninga deja baza kuna po bankadre ngai. Ke yo mutu lobi bongo marge au comité mais lokolo yo za mokonzi olobi tana komi pe awa na s'entreguer na yebisi mama ba mama présidente ndenge bazaki wana na yebisi ngami nazaki na nkamba na kutana na papa mponda na salaki ba nini boye ba cotisation pour na réflexion ya ndako mitinu apesa papa mponda lobi ke parti lelo na komi mwana koreki alors na se donaki na koreki po nazaki pe na besoin ya ba nzembo ya ba mabondeli ya mabondeli yango wana esalaki nga na kota na koreki parce que na vivaki bango ndenge ambiance bazalaki nango na 2009 yango wana epesaki nga expression ya kokota na koreki donc nazalaka na esengo mingi soki nazoyemba vraiment soki nazoyemba nazalaka na esengo mingi nazalaki nini na nga na don wana me nayebaki te chorale nini nakongi komi kotisa mpona bando yemba parce que tout d'abord nga nakoloba na yo boye ntango nazalaki mwana moke nazalaki na âge ya 12 ans mama oyo anga amemaka nga na nkamba nazwaka baptême na 70 dernier temps bazwaka ntango basalaka bakomune ya liboso ngai nazwaka baptême wana alors epa tozalaki kofanda nazalaka choriste nazalaka dirigeante ya chorale na bomwana moke nazalaka nanga dirigeante ya chorale tango tokoti Angola bona babitumba wana esalaki lokola bouleverse ba makambo nyonso mais tango nga nazongi awa na ye awa na Grande-Bretagne na 2000 na 90 na ye ko s'instreger lisusu na Lingomba Kimbangiste donc nazalaki makambo nyonso tu wana nga nabungisaki ekomi kozongela nga moni ekomi kozongela nga me nga na nataka nkamba de wana temple ezate na lokuta batongi temple te papa kisolokele papa de alunga na papa de angena na monaka bango mais papa de angena mutu bana kopesa bilembo papa kisolokele na papa de alunga na bango bafandaki na bango mais tozala plein bato ebele nazalaka na 12 ans bato ebele na kamba temple ezala te do banda wana ngai nakomaka kimbangiste donc ti lelo nama oyo nyonso papa azoloba na biso
na biso bana koreki ma oyo ebimi le 17 juillet eza ya minene donc toza na mosala makasi ya koencadre bana oyo soki toencadre bango te mokolo ya suka papa akotuna biso ma oyo nga napesaki bino elembo nga napesaki moko na moko botie wapi mosala na nga ndenge nini osaleli yango yango wana omonaka nga amaselo komata kokita me naza kaka na kati na nzela na ye mpona nini oyo ye atiaka boye ozali ya ngai ndenge balobaki na biso le 17 juillet ntango tata azoteya na temple donc ezali privilège monene toza nango ya koencadre bajeune ntango oyo mpe na esengo mingi bango mpe barejoindre biso na koreki po biso tozokoma bamikolo bango bazwa relève mpo babanda oyemba mpe makuta ezalaka suri te koma kobengaka yaka mpona nini si tokoli alors toza na besoin na bango baya mpo bayekola mpe mosala oyo biso tosali mpo totikela bango eza malamu mingi en tout cas mama journaliste naza mpena mingi naloba te moke kanga nazalaki nango yango oyo donc tosimbala la main de la main tosala mosala tata merci mingi ok mama kombo na nga mama Pauline Kisenda naza mwana koreki Londres Angleterre na paroisse ya Ilford. okota koreki na mbula nini mpe na mboka nini mbula penza nakoyeba te me nakota nazalaka mwana mokie nakotaka boye kaka donc nayepeli oyo ntina nga nakota te nakotaka nazalaka na ya nanga mokuzi nanga abona omemanga na église azalaka kimbangiste bon kimbangiste azalaka kimbangiste abona omemanga aza mwana mokie nga mpe naokende kaka église mwana so tozongi wana ezalaka na mbanza ngungu so tozongi mwana zomimonaka neti nakomi mwana nzambe nakomi ka place nanga moko navandi bato bamonaka mwana nzambe so famille nanga mombe eza kimbangiste te naza na famille moko protestante donc babenga nga oyo obunga bo banda wana mpe ezalaka mwana moke mama nga bonolinga te naki ezolandaka okende kaka kowana koti korali mwana moke seri moko nayoki keo bato bazokende nkamba nga mpe nakende nkamba mama kolinga te nakima ndako naketi na paroisse noki kaka ndeko na balaninga bazobelelanga na bato ebele bamosusu bauta bangola Brazzaville po tokende nkamba nakima nobatama ti baluki nga na paroisse bamoni nga te bazongi na bango nga sikoyo na bafandi kaka nanika groupe ya bato na baminui bato sikoyo fo tolongwa mbanzango toke nkamba na korali mwana moke nakoti kaka na groupe makolo ti nkamba tokei groupe nga sikoyo bana mike bamemisi biso basani moko na nzela tole nga na memi basani après nazomona so bana korali te nazokende ka zamba monika makolo namonika groupe ya bamama moko boye na bana na ye moko bapemi bazolia nga sikoyo naza na motu te nga napemaka nalandaka bango lio mosusu na kobunga wana butu nafandi wana sikoyo bazolia ngai nzala nakolia nini sikoyo basani tomemaki na fongoli kaka basani ezalaka tolambaka madesu bato basi baliaki nakomoliaka supu wana ya madesu so ntango basisi kolia tokomi okende ti liboso nakemona bato akorali na biso tokomi ti baminute tolongwaka mbanza ngungu tokekoma nkamba ba 12 heures na kanzi seko na makolo pasi mpona kotambola makolo evimba biso tokekorali tosisi fo bokende retraite wapi na mbuki ezalaka bo mosika te awa kaka makolo tolongwisi mbuki kamba makolo ti mbuki makolo lisusu tokomi kona retraite siko mika nde batunaka banani balingi basala un jour bato balakisi misa ngabinga nayokaka 3 jours nakosala nayebi na makambo ndenge ezalaka te nalakisa oyo nakosala 3 jours retraite ebandi premier jour nakomolenga ngabi nde mosusu nalie lokola nabaki 3 jours nde mosusu nakokufa nakontinue kaka deuxième jour nazokoka lisusu te tozokende tosamblaka na bagroupe bato bazolia bazozwa banzembo bato bazomona moto tala kuna nga sikoyo nazwaka nzembo te namonaka eloko te ngai sikoyo yango nzambe eske nazalaka ndoki nini mpo bato bazozwa banzembo nga naozwa te nazolenga sikoyo na ntongo nango pasaka moteya bato mosusu baza banda baya nani bazwa nzembo te nani nga sikoyo ngai kaka wana
bobanga te mutu na mutu asana don na ye mutu amutu asala likambo siko nde motema ekitaki ngai na ziko nasala 3 jours ya bomwana nazolenga me koka 3 jours na nde tosisaka retraite toye kosonga so kolonga mbuki so ti nkamba so makolo tolongo susu nkamba so ti mbandango donc nakota mpe kaka na ti lelo nazalaka nga moko famille mobimba kimbangisi te donc babengaka kaka na bunga o mwana obunganga bien nabunga kaka ese eloko te donc yango wana donc ti lelo nazalaka kimbangisi te nazalaka kimbangisi nazoteya mpe bato mosusu naza na niese na ngai aza na France nateyaka ye aza ne sympathisante mais nateyaka ye akoma kotinda mpe bambongo nde mona 100 livre boye nateyaka atindaka bambongo na ye donc voilà. Merci beaucoup, Maman Pauline. Na témoignage kitoko yo pesi na biso. Eza nango moto na moto aza lembo ya kokota na lingomba ya tata Simon Kimbangu. Yo ndenge okoti na kati na lingomba malgré famille baza bakibangiste te mais na ntango yo oza na kati na lingomba oyo na libota no mobima ba. Papa Fuanlonga bano bakimbangisi oto kobikisa libota na donc na kobanga tata balobi ata balobi na zaka kimbangi na tika la kimbangisi donc na kokufa kimbangisi. Merci beaucoup ma Pauline. Ok, merci. Te nalinga na bakisaka mpona le 17 juillet oyo pourquoi biso to raté alors tosala makasi next year tozala mpe na baninga elongo parce que ezalaki mwa mobulu tokende te tosala boye te en tout cas toparticipe makambo nyonso tosali bantinitani na biso orgamat makambo nyonso tosali en tout cas tokokisi me na bonzoto toali awa na molimo toana bango elongo na nkamba eloko kana linga na bakisa yango wana na koma taya mwana molimo santu mais okosisa boye te opesa bato mbote te ezalaka babiso bazozelela babizu na yo babi pwepwe kasi yango na obi napesi bango babizu napesa tope tobandi na mokonzi na biso papa Alexis Fuankantu Nzweto président général ya yo yango oyo losako na nyonso saleli biso ti bajwe na ye papa Sele bango nyonso kaka so natangi okoma na kozangisa bamosusu ekozala mwa pasi na bosani papa Pertuni chef na ngai ya papa chef na ngai partition papa Pertuni na bosani bango te bamama Sele bango nyonso kuna en tout cas mbote na bino tozangani me next year tokozala na nzoto mpe na molimo bango nyonso nalingi bango I love you all te mapoli nalingaka bebisa mapamboli merci.
Lord,